Mbote bandeko balandi. Verbum Bible etieli biso Biblia liloba lya Nzambe na internet na ndenge ete moto nyonso akoki kozala nango na telefone na ye. Kasi lolenge nini tokoki kosala po tozwa Biblia wana na telefone na biso? Ya liboso penza tokozwa telefone na biso smartphone, totali soki connexion à l'internet ezali, toluki application Play Store, totie mosapi na application Play Store, efungoleli biso esika tokoki kosala nango recherche na biso. Tokomi awa And Bible, ANDBIBLE na kombo moko, totie mosapi mpona kobanda recherche na biso. Telefone ekolakisa biso ba page esika oyo ba Biblia nyonso oyo ezali na internet, ekolakisa biso page wana. Na nsima tokoluka Biblia oyo ezali na elembo ya mbisi, totie mosapi likolo na Biblia oyo ezali na elembo ya mbisi, ekofungwama mpona biso. Bakoyebisa biso to installe, totie mosapi likolo ya installe. Tokozela mwa moke na ntango oyo Biblia na biso ezali kose telecharge. Na nsima bakotuna biso désinstaller ou bien ouvrir. Awa tozali na posa ya kotia Biblia na biso na telefone, tokotia mosapi esika bakomi ouvrir, ekofungolela biso page mosusu. Bakotuna biso tolingi kotia Biblia wana na telefone, bakokoma annule na ok, tokotia mosapi likolo ya ok na biso na ok. Na nsima bakolakisa biso Biblia na bakota oyo ezali na kati ya Biblia ezali na yango. Na nsima bakolakisa biso page ya sika, tokotala na likolo bakomi français pe bakomi Bible, tokotia mosapi likolo na français pamba tolingi koluka lokota oyo Bible na biso ezali na yango, totie mosapi likolo na français, ekofungola biso nkota nyonso oyo ezali likolo ya internet. Tobandi koluka lingala mwa bokebi moke. Serveur ezali mibale, serveur ya liboso esuki na ebandi na A esuki na Z, wana lingala ezali te. Sima ya Z tokomona A ebandi na serveur ya mibale, wana nde kombo lingala ezali. Tokokita te na C mpona koluka lokota ya lingala. Awa tomoni lingala, totie mosapi likolo ya lingala, ekofungwela biso page mosusu, totie mosapi na biso awa. Bakotuna biso tolingi kotia Biblia na biso na kati na telefone, tokotia mosapi na ok. Sima bakolakisa biso na nsima tokotia mosapi na biso awa mpona kofungola Biblia na biso oyo totie na telefone. Bandeko, sikawa nazali na Biblia na ngai liloba lya Nzambe
kati na telefone na ngai nakosalela yango lokola nalingi. Soki nalingi natanga buku moko na kati na Biblia na ngai nakosala ndenge nini? Nakotia mosapi na ngai esika bakomi Yohane eteni ya misato molongo mwa 15 natie mosapi na ngai wana ekofungolela ngai esika oyo bakomi nango bakombo ya babuku moko nyonso oyo ezali na kati ya Biblia. Soki nalingi natanga ndakisa buku ya bobimi molongo mwa 15 eteni ya 5 kino eteni ya motoba nakotia mosapi na ngai likolo ayo bakomi E na X efungoleli ngai nazwi eteni ya 15 pe naluki molongo mwa 5 natangi yango pe nayebi nini nde ezali na kati. Bandeko, kozala na Biblia liloba lya Nzambe na kati na telefone ezali na motuya monene, pamba te nakoki kotanga yango esika nyonso na kozala pe na tango nyonso oyo na kozala na telefone na ngai na maboko na ngai.